Ah, tike tika qui est bien te. Maman ye akebi bise na morgue ka kokolo atike na 50. Maman ye moka ke soa ayebi singa somoni fido anto so la maman ye singa bake ko longole na kan kokolo batia na 50. Michikio c'est une sœur chez Nanas Ketchup. Voilà, ma femme a VIP. Donc à peine sœur na ye grande sœur na ye à part d'abord que la maman présente ba outil musika. Voilà. Donc sangoana ata soki azalaki na mikila poto. Ici soldat moko papu na minute fali pupa ana pota abungisi muta papa mati abungisi mimi chike va mi check ko ba banango lelo te donc to lela to za l'esprit voilà bolanda babilo musuti pote bike muta akufaka bilobele bimaka mais biso oto iba e valeur a mimi chike va to continuer lela abandai déjà malade. Abandai malade na poto. Oui, abandai déjà malade banda poto ayoya awa et continue toujours. Maladie ni Abelaki. Un événement incontournable au prestigieux Casino de Paris. Le 31 août 2024, le Casino de Paris s'apprête à accueillir Fabregas le Métis Noir en concert. Ce sera une occasion rare de découvrir cet artiste prodigieux sur scène dans une ambiance électrique et festive. Fabregas le Métis Noir, reconnu pour son charisme irrésistible et ses prestations éblouissantes, vous offrira un spectacle exceptionnel qui marquera les esprits. C'est une soirée que vous n'oublierez pas de sitôt. Réservez vos places maintenant pour ne pas manquer cet événement unique. Appelez le 0 800 08 926 ou visitez casinodeparis.fr pour obtenir vos billets. Venez nombreux pour vivre une expérience musicale inégalée et célébrer avec nous le 31 août. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. Maman n'a raillé. Calme, journaliste, malembe. Nous sommes
Mania, na oyo ndo mutuka ndeni no kukumba. Ah, si ndo benga ngati ke no benga ngati. Nasili makasi sige masisi. Sasa tika ni bandari. Sasa munene boye. Check. Nasili makasi chako nasili makasi. Nasili makasi bibi mukola suka na ebiso je t'aime maman. Maman je t'aime. Maman je t'aime. Nasili makasi. Nasili makasi. Nasili makasi. Nasili makasi. Nasili makasi. Nasili makasi. Maman, je Bienvenue sur La Voix du Peuple, une chaîne d'actualité. Merci à tout balinga biso, bato ba s'abonner, bato ba commenter ba vidéo na biso, bato ba partagera. Merci Nabino, merci aussi na Dari Leonté ça derrière la caméra, pourquoi pas aussi à Vincent Louise pour la confiance ndebo komona toza bongo na lupango awa esika ya pimatanga ezali oyo tuti ko bungisa maman présidente ya ba warrior non c'est un monde entier et ba yebi maman Mimi Chikeva o atiki biso lelo moko na tongo toza awa pour na relaxer bino comment est-ce que marambo ekoleka et puis tout na ba question qu'est-ce qui s'est passé réellement pour mes maman na biso ti na liwa to sur la vraiment na bande ko to relaxer bino intégralité nyonso ndenge marambo ekoleka maman
Mimi Chike baza bongo mutu ya batu balingaka ye et puis ba warrior balingaka ye baza ebele yango moni biso toye awa pona kolakisa bino puis kopesa bino information sur toza bongo na lupango ya famille et malgré na lemba ape toza na matete. Voilà, donc restez toujours branchés sur la voix du peuple et puis bon, vous aurez information sur. Merci beaucoup. Ah, ça allait trop pour la race, ça allait trop, ça allait trop. C'est la première fois que il a rappelé là-bas la pote de on les allait quand ticket va ticket va ça la de voilà. Mais c'est ticket va la sepeli to so qu'il on a fallu. On va d'ici F victime bien. Au salut ça qui toko. Les appels voilà, comme je disais, tous en matin, maman a dit ce Mimi Chike va au moment comment est-ce que Batou Bazako là et ça lui tellement passe et déranger va te bêler. Mimi Chike va Moutou ya Batou. Tous en CPI Mbotena. Mes condoléances. Merci pareil. Voilà, CPI, tout couture en matin, la main sur Mimi Chike va. Les gens se posent tellement de questions et bêler, on est toujours kaba. Moi, information, monsieur Sou Abelaki, monsieur Sou Abelité, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour maman Abissou Naliwa? Pour comprendre comment Alvin Lutumba. Alvin Lutumba, voilà. Pour comprendre, toi, ma casse tes métaux, mes conforts. Merci beaucoup. Moutouera Koufaka, Mamouta Kili, Kiti, na nord, na sud et tout. Oui, Baka, que maman Michikeva, Michek, maman présente à tout le warrior, à Koufi, à Belaki. Déjà, ils ont malade à brusqueté. Déjà, avant, on a Belaki. Mais comme qui n'a déjà, comme moi bien, quand on est salaka, c'est la volonté de Dieu. Nous avons proposé, nous avons disposé les bisous. J'espère déjà que Betty beau comprendre nga na sakamta maloba mais so mon la comprendre ko loba te batwe na belinga na loba penza donc na yebi penza eloko ba bengi mbanga mais na maman miti ke vezo lekela nga ezo pesa nga iloko la ndeti moi nazo comprendre ngoti les 10 ça il faut na annulation stade de martyr na biso to sala ki asa ki sortie médiatique na pour na biso na omona ngolo ga ko pesa au revoir. On dirait qu'il y a la biso kaka, alien a repas ya souka. Et en plus, on peut dire merci. On dirait monsieur Moro, on peut dire merci maman na oyo sali pour na ba warrior, na oyo sala rapport na fali poupa, nzamba pambola yo. Na minute ko pe manon lo kwa njora zali. Tebite ko pe ma yango zala ki ko pe ma ya boyete. Wana azaki da bono senti que nzo déjà sous ma kaka nenga yaki wana même ata émission yango eza na Afrique elengi. Pour comprendre na ningi tozolo bazaki déjà bien te. So monier déjà basimba ki nous autres bien mais par rapport à Bolingo Zanango vers Fali Poupa, Bolingo Zanango na tout le warrior a préféré qui Azalawana. Mais voilà. Pour Maman Michike va te dire minga na mikili ya poto. Koyane na Kinshasa, c'était par rapport à stade double stade il a fallu pour pandémie moment qui est na Kinshasa avant annulation c'était quoi parce que peut-être nous le ban obéla on donné ba traitement pour na soins dans l'hôpital bien tout ça. Déjà pour votre information il y a place les ora mututoye baraté ko zo na Congo ko zo na Paris ko zo na Londres ko zo partout. Donc Maman Michike va Kinshasa za roi moga na ye ayaka ko lala awa uswa tsaza na poso suba yo subani na Congo. Donc ayaka na ye air nyonso na Congo. Voilà. Donc exact kayaki pona ce stade de Martinique ayaka déjà donc ba vacances ne a pasaka ba moment ebele na Kinshasa donc les ondiers le ba mingi ayaki na ye ka ninga ayaka et coïncider pe stade de Martinique na se ezaki nango pas annulé et ça mboka na ye ayaka na ye donc inutile pona ona wana na mona réponse en fait ça noté quoi ayaka déjà ces pays relation ni bozali na ona maman na Michike à part na bozala warriors mi check relation ni boyebana ki wapi mi check le ba bébé au petit faux c'est un petit faux ma petit vraiment faux après si passe voilà déjà maman Mimi Chike va en dehors d'abord aux ala warrior en dehors d'abord au maman présidente a pena mère sœur à parler donc sœur nanga aux arapena aux ala wapi na zo ba 40 kilos avant na boy CPI basket ça no monia on nini chemise ça no monia on nini donc maman alia kana batu donc je manque le mot. Voilà. Donc, nous avons monté dans Cernanga. Parce que l'icône, nous avons maman présente dans ce warrior. Donc, tu es baigné, il y a les lotis. Nous avons tangi depuis que maman Chike, c'est depuis 2009.
Ok. Donc depuis 2009, l'autre en 2024, allez-y comprendre, ça fait combien d'années? Voilà. Donc ça fait beaucoup d'années. Vous avez un souvenir, moi, quand vous avez un souvenir résébélé, souvenir résébélé, souvenir déjà dans le déjà quand dimanche, samedi, il y a le 10, il y a annulation concert na biso ba souvenir eza déjà ebele voilà pour façon ma solo to bande ko solo là pour nangeza souvenir ba motivation mususu mère ana pesa rabata to za la posa obité atala makamno privé hein moi mutune bouger ana mental d'acier voilà donc ana mutumo boye so ba peso makambo so za vraiment na maîtrise maman ne simba voilà donc azalaka na ba mauvais souvenir et azalaka na ba bon souvenir so ozana ye yonga na bi souvenir na tanga ngutu ya simate voilà kaka auto le 10 août en annulation il y a double stade de martyr na biso voilà donc mama lobe na ngai de fois na yo kango ndoto na mona lokwa neti on dirait noti kilanga ba maloba moko boye ah mais kilo ya oza maman présente dans kokango tete. Voilà, merci beaucoup. Ce pays, je crois que aux minutes c'est billetté et tout le monde est présent, c'est moi même Nana Ketchup. Tu comprends les considérations il fallait pour Bazagi Nango, je crois maman Nana Ketchup a présenter vraiment l'artiste Yemoko parce qu'il y a maman Nabiso et tu peux dire quoi d'abord par rapport à la présence maman tant on a yo kamamoro sango aïe directement. Déjà pour na maman Mokondi, wana pena maman Mokondi VIP international yana ba fan Ketchup motema fali poupa azaka toujours prêt ya bandeko na ye bana na ye baleki na ye ba ye na ye parce que babaka une bonne femme une femme sage bâtit sa maison voilà. Donc mobile na ye aza musicien yaza na ye maman ndako voilà. Mais aye bakango ke kilo mobile ne peut-être à même en dehors à musique bana musique et tout et koko talépé mukie pour eza lokola mu azo costia épaule et par rapport à mobile na ye voilà. Déjà maman Mitiki va c'est une sœur chez Nana Ketchup voilà la fan VIP donc a pena sœur na ye grande sœur na ye à part d'abord que le maman présente ba outil musica voilà donc sango wana ata soki azalaki na mikila poto anga zota jet privé ya ka poalela na alela Mimi Chike valelo voilà merci beaucoup pour nanga penza ngai pena azoa jet privé pour na Mimi Chike vanga kita voilà merci beaucoup ces pays message car vite fait pour na ba warrior balandi ba warrior boyebi déjà que tozolela toza vraiment abattu et ça sango moko boye mutu moko te to zelaki yango tokokai ko s'attendre na nyonso mais sauf ça tozaka makasi wa kufi to bungisi soldat moko papu na minute fali pupa ana pota abungisi muta papa mati abungisi Mimi Chike va mi check o baba nango lelo te donc to lela to za l'esprit voilà bolanda babilo mususu po te bike muta kufaka bilobele bimaka mais biso oto iba valeur a Mimi Chike va to continuer lela Joseph Chako so botaki bandera Rwanda bakomaki na moninga na biso Rodrigue Kinjolo tozaki le 10 soko tali bien le 10 mamla lobaki so bato balandaki émission wana na biseki mama j'étais ebité so ezaki j'étais masuka na ebisa ye Mimi Chike va atikaka ngai te nde nazali awa basouvenir eza ebele ya bien tokoli na ye esika moko bana mosusu bazobotama na poto nazomona tosalaki magasin asa monene na face à Phoenix ayelanga bilamba ayelanga babiloko ngai kisi nzoka nde naza awa ti lelo bato babenganga Mimi Chike va na nzela Mimi Chike va no lipasa na ngai wana lipasa na ngai ye mpe babengaki kaka kisi nzoka wana pena lipasa na nga nazalaka na souci un jour nazongana nayebi kaka mama miziki oyo embrouille vi na ngai nalotaleka na musika ndenge akoma na fali nga nakenda ya tikala donc akufi na nini bato banini bayeba parce que bauti omona bino mibale kozalaki ensemble na Joseph Chako biso non surtout le 10 août jour où il fallait faire bêta premier jour il y a stade bauti omona bino mais qu'est-ce qui est réellement arrivé par rapport il y a disparition d'un peu comme aussi bato makasi njoto ezalaki bien te jour wana tozalaki ne le 10 njoto ezalaki bien te natuni mpe ayaki na makasi natuni bandeko na ye babi lobi kaka nde mutu aloyoka bien te akomaki kolemba
bakende na hôpital na soka nde tozalaka na bacoin babandi kozongisa bamai azwa makasi donc apemaka na kimia akufile na ntongo tozalaka ne mingi na mama président ya Kinshasa yo mama Yasmine ye nde pena mutu akoki koloba mwa ye azalaka na tike va ntongo midi pokwa ti tike va lalaka azalaka na ye après ye akelala tike va ye lo mama président ya Kinshasa donc charek eza pasi je crois que le leader a péché, ils sont mal pas na yo une précision parce que tout le monde leader a école ya zara na maman c'est pas si charek vraiment si maman comme on a niveau atika biso c'était quoi vraiment le vrai problème oh ba wario bele ba kolela ya kotala maman tenu tu ke va atika biso kaka c'était quoi vraiment maman azalaki na ye bien tozalaki mais abelaki vraiment maman abelaki maladie vraiment ebetaki ye ebetaki ye mingi oloba eza te parce que abelaki vraiment akufika lelo na bon depuis azali na poto abandai déjà malade na poto oui abandai déjà malade banda poto ayo oya awa et continue toujours abelaki mais americano eloko op etiki bato stiplefe koka moya ete moto azalaki maladi mais quand même a continuer kolakisa bolingo na ye na Fally Ipupa a continuer kosoutenir Fally pour preuve les 10 oyo avant kufa aye loko akopesa bino revoir po tomoni ozalaki na bamaloba comme quoi ke yaya yo pema nga na yo koza relève est-ce que réalité wana ekolobisa eloko monte par rapport ya observation oyo tosali ki abeli mais azoservi ka Fally Ipupa eloko nasepelaki ntango nazalaki na Paris namoni ye bosalaki marche basalaki marche monene nga na kamwe nabi tike vala tikaki ye bien te mais mama tamboli pena na marche wana bozalaki na ye naovanda mutuka te tambola mpona Fally Ipupa naotambola na kamwa alingi Fally tina suka donc tina suka epuis ti mokolo aye na suka wana jour ya le 10 août wana mama aza kokita mutuka te basimbaki ye nga na tunaki ye ma présente nini abinjora nzoto edérange nzoto edérange eza bien te tovandi mpe tole pose tole na mama nana boduga monaki malgré nazala ete mais elekaki bien elekaki vraiment bien tomarché na ye toye ti stade de martyr tobimisi babanderole asalelaki presse Fally Ipupa alobi Fally na ngai nakokufa mpo na yo me naotika yo te naza na yo yango mpe tina suka atiki te tina suka atiki te leader tomoni reconnaissance ya Fally Ipupa pourquoi je dis ça mama nana ketchup aye banda ntongo tozalaki na mama aye mama aye akebibise na morgue ya kakokolo atike na 50 mama aye moko akezwa ye ayebisi nga somoni video anto osola mama ayebisi nga bake kolongole na kankokolo batia ye na 51 bon omoni mutu ntango akufaka aza na famille na ye aza pena na famille aza na famille na ye biso tozala naka mpona kocontribue oyo biso tozala nango na kolela na biso ndeko na biso tozalaki na ye oya makambo etali pena famille na ye mama tikeva nayebi ke aza 4-3 Brandon, Keren, na Brandine. Baza na poto. Abengisi batu na poto, abengisi bana sale koko sala motema malamu wana. Mama Mimi Tikeva bakese nyonso ya Congo folela Mimi Tikeva. Bakese nabi nyonso ya Congo. Mimi Tikeva kabela ba danseuse, kabela ba musicien, akabela bakese nyonso. Tina suka ti lelo malgré ça ni mama présidente ya ba warrior. Nde muta pona mwa kana ye o akozala les mais azala kana ba nyonso tout bien bokes na bi bokes nyonso ya Congo donc en tout cas message na bato tout balandi au leader aux en pas si toujours jamais intégrité message so ba ne ba la question ça dérange pas mais message ne repose ça na ba internaute ba warrior yombo lobi maman Mitike baza mutu ya bato message ko za tu batika bi koma na ba TikTok na YouTube tu batika bi koma to respecter mon way il faut qu'on respecter les morts azam mutu tozaki na ye donc toza na pasi toza to kokoma boyete bikomela mwanza kosala boyete batitre lokuta po kotisa na page na yo po kotisa mbongo na muta kufi eza respecter les morts
tike va pema na kimia barep nyonso mikolo tu tozalaki ne barep nyonso nayebaka te jour asuka tozokende poto mimi tike vazalaki na mobali na ye kone kiki azobongisa babagage na nsima na nga mpe nabongisi na leki ye mpe azobongisa bakilo elekaki asali mpe namona kaka leka babo mimi tike valeka nayebi te baboya mimi tike valeka devant nga nayebaka te ti lelo kasi ayaki awumeli te fa zonga te abinanga nzoka nazonga tosone mpe boye na aéroport nakezwanga mpe batraitement na poto me bakanga ye na aéroport nasala ntila zonga te nayebaka te ti lelo naza wa nayebi te ma présente yo oyebi pourquoi zonga toyebaka te nga mpe na tuna ye mpe te ndi biso tokende poto le 20 le 20 juin le 20 juin tozalaki na aéroport tovoyage ne namonaka président fali asimbi ye ayebisi ye ya sololi ayebisi ye tikala naoya so nayebe tookende tozalaki bango na aéroport na ma présidente na bakoli na ye mpe na merci beaucoup. Merci Shadrach, merci Nabatutu, merci la grand frère Nabso Bruno Matadi. Mobala Tembe, Batubaza déjà, Banene Samoussou Mokil Mometonbi Awa, Tole la Tikeva, Totika ba polémique quoi. Polémique, pardon, ba TikTok, botika bikoma koma, ba YouTube, botika bikoma koma. Bataba live, Tole la Tikeva. Pour éviter problème, s'il te plaît, Tole la. Président Fali. Voilà, nous avons tous en matin, moi, je suis Mimi Chikeva, ou déjà, Bozo la n'abonnement en intégralité, moi, je suis en Rolls. Tout le monde est en matin, maman Mimi Chikeva, aussi sa maman Nini, et comme elle a qui wapi, et puis qu'est-ce qui s'est passé réellement pour les lois maman même si on liwa. En tout cas, c'est pas si mingi. Voilà. Comme ça monte tout à un combo, autour de la ébi donc. Ça fait mal et tout ça, et toucher bah tout billet. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, maman Bella qui pas suite penda naïbi vraiment t'écoutes on a qu'on s'est incliné parce que je suis pas au courant il y a maladie parce que l'autre fois tu as allé dans catalogue puis ça fait je crois une semaine et demie tu as allé dans catalogue puis presque toute la journée pour la baline ça mais ma belle Bella déjà ça qui sentait bien té non il marchait mais pas tellement son déni mais Azaki a bonne santé tout ça qui n'a j'ai même de vidéos na tina bastati na donc voilà ba relation ni bozaki na ngona Michikeva na maman so Michikeva donc relation normale quand vous avez une relation c'est grande sœur oui à grande sœur même chose à Wario maman présidente à Wario donc moi je suis Wario voilà moi je suis Wario donc totalement c'est ma sœur voilà est-ce que vous avez un souvenir moi été souvenir c'est l'autre fois tu vois n'est pas catalogue on a mangé Méli donc voilà non on mis tebelete yo komono olobo longono mu TV na kobo ki ma TV moi été voilà ba Warrior nyonso bazolela na bino en tout cas mon message. Mes condoléances à tous les warriors. En tout cas, aux amatanga na biso, tout le monde a ba distraction, tous en a bon pour le moment, tous en a unis. Tout le monde a ba polémique et zanga na warrior nyo ça va concentre. Voilà. Tout le monde est présent sama na biso na ketchup. En tout cas, et ça lit bien. Kozara ba mama le roi ba mama na ketchup c'est pas facile. Na ko yoka sangu na ko yamba mo voilà. Na yebi ko tesona lobanini. Donc na yebi considération on a pena to comprendre. Elle qui makas. Et puis to croire que yemo aigle pour ba koma lelo et ba uti ba bukavu ba koma lelo je crois ti ba pourquoi. Né na beli fali au moins na yemo azaki présente je crois oya. Merci beaucoup Rolls. Je crois to zope ba ndeko mususu juste na. Merci na bato tout balandi biso bato tout batali biso mokona lelo ezaki bongo sango ya matanga et te confirmer en gros bon comment est-ce que va tout ba intervenir et par rapport à liwa maman na biso Mimi Chikeva to roya pour na repesa bino et ben information nyonso en intégralité mokolo matanga ko bima ba ko se disposer nini la voix du peuple vraiment to kozala parce que maman Mimi Chikeva za maman oyo azala na batu nyonso bien bolani témoignage et pas bandeko merci na Daryl Ozaki derrière la caméra, pourquoi pas Chatokolo, réalisateur en Zambé, Vincent Louise, mon boss, merci aussi à Kevin Ekatumbaskobar, papa na Daniel depuis États-Unis, d'Amérique, pourquoi pas aussi à le véritable ELSL code mondial, lui c'est Yawili Moucheni, Yateo Zambruta, à l'ère à dollar et là la Yateo
Aliara Dollar et Lalaté. Restez branchés sur la voix du peuple. On se retrouve juste prochainement. Merci beaucoup. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Wabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Babenga ba marié basi ba bili. Tamponi, c'est bien mon nyonso mon ami te. OK, feti bonanga. Na c'est pas côté ni. Te Karim. OK, feti bonanga te. Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'ici. Pembe mwindu akosokona c'est sans problème. Ongengi. Avec Dixie. Toujours. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la voix du peuple. Maman n'a